Simo Kimbangu nzamba talisanga ye azanzambe to aza prophète. Non, Simo Kimbangu azanzambe te, aza prophète oyo yaki komema veille prophétique na dimension ya nzamba talisa onini. Nzamba talisanga pona Simo Kimbangu ayebisinga mboka na bino po ezala sauver. Nzamba ayebisinga mboka na bino po ezala sauver. Batu balongola ba culture ya mindele bayeba ko se familiariser na spiritualité au Kimbangu alakisa bango. Donc mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta toko kesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, ceux-là qui aiment le Nazaréen, avec la vôtre, la princesse de l'Éternel. Toujours à mon poste, comme dit Abakouk, ma bé Nzambe Eza Wapi. Aujourd'hui, je le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu. Ça fait bail, ça fait un longtemps, ça fait un bon moment que Tokutanité, qu'on ne s'est plus vu. Mais aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète Matitika Ézéchiel. Voilà, l'homme des Bishima. Mais avant de lui dire bonjour, j'aimerais retourner à la régie parce que nous sommes bel et bien dans cette émission Table Sainte. Une émission qui réunit ou bien qui reçoit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. L'actualité nous oblige de parler. Voilà ce lobité, il faut ganga pour bateau babika babika bateau pe babikate babikate même yesu tango ya kim tuno so bika kité donc yesu abikisa ne bateau so metili lo bateau so babwa na baoka kubika pona robika sengelo ndima yesu masi ya mokonzi pe mobikisi na yo. Alors la régie balancez-nous un élément. Je signale que c'est un monsieur que vous connaissez bien, Yves Bolofa, qui est derrière la caméra. Aussi un beau homme qui est aussi derrière la caméra, ma machine. Il s'appelle bien le frère Alpha Gédéon. Que le Seigneur vous bénisse. Balancez-nous un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, 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 Yambalo ya taba pastel bakokata. Allez, Katela, 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 Binana yo, binana yo. Yambalo ya taba ministra bakokata. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga tikela katela. Tikela katela.
Olingi libal. Olingi kobot. Olingi mosala. Bona nini. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Merci de retour sur ce plateau. Mouba Mugukwa pi mabe nzambe zawa pi neka bande ko mo konko la pesa ngai nzamba bateli langayo nzamba pamboli langayo nzamba sali langayo bolamu. Pourquoi pas cette famille que j'aime beaucoup, hein, la famille Obakoti Sanga, la pesanga Kombo, Tiffany, la Bala Zoé, la peso donc Anti Ndoyi te fait vraiment de gros coucou, de bisous, de bisous, de bisous. Pourquoi pas aussi ces couples, maman Lauriane et puis papa Guy Labala, donc couple Oyo, Bazondi Malika, Bouza Katina Moutou, Nzamba Pambola Pino, maman Betty Kokele, maman chérie, je t'aime beaucoup, tu le sais. Il n'y a pas à justifier, il n'y a pas à faire de commentaires là-dessus. Maman Fouratabou, que Dieu te bénisse. Je regarde, comme je disais au départ, que je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Wabishima Matitika Ezekiel. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est afin de t'aider. Bonjour, maman Tifa. Oh, le baguette Nzamba sala raté. Et ça, Timia Nzambé, et puis concentration, méditation aussi. Nzambé a battu la biso. Mais tout ça, vraiment effort, sport et puis régime, il est toujours garder moi. Madame Azo Sepela Boye, qui ça m'a kitaka. Bon. Azo Sepela Boye, mais on a lingi boyeti. On a lingi pena, nazo na pena ndenge nazala kita on a yaka pena les Nazariens. En tout cas, c'est ça na banda na Nzambe mbote ba Olando, mpona to banda masolo. Na pesi ba Nzambe nyonso mbote ba o balanda biso la les Nazariens, na pesi bino tu mbote bisika bozali na kombo na Yesu, prophète Ezekiel azali. Okenda. Bon, Nazali, ils kaka moment moko boye, mon esenga ale moko okimi unke média, moi concentration ndenge zalaka pour ndenge na loba toujours biso tozalaka ba envoyer ya kaka ya ba réseaux sociaux té tozapena ba église tozo kamba ndesenga ke moi kolandela moi concentration église. Mais ce que nazongeli pinza. Voilà, prophète Ezekiel tikana nuna bandana yo. Donc Bible dit que vous allez commencer à Jérusalem, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Tikana bandana na yo, au baby sa réputation na yo. Omi bimisa le roi nganga moko, omi bimisa le roi magicien moko, omi bimisa le roi mutumwa mabe. Donc
bato bayebisinga na tuna osala bisala sala to eza ba réalité to ba vérité ya makambo oyo okoma osala mibebisela réputation nganga kisi donc ozwaka yesu tchaye mwa liboso ou bien eza ba aventure na yo osala ka na cadre ka internet koma na ngombi mwa base poso to bito kima to oyeba makambo oyo eza katinante donc tinga mafoto tuna yo osala makambo ba blague to eza na ka buzz to eza bongango so beba na olunga na kota bana nzambe koma na yo na kota satana. Bon, et ça vraiment bien, c'est vraiment une très bonne question. Bon, la première des choses, Bible Zoloba, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, prophète Ézéchiel, tant on a yaki dans les Nazaréens, parmi les invités, nous sommes au Bandeko Yamba, Nazaraki na spécialité, moi que je parlais toujours sur les anges. N'habitez ce que vous avez. Et à un moment donné, parce que le prophète Yaba, Yaba ange. Alors, ngai, nous avons ça l'élo. Ezangate tant nous avons bimelanga alobi nakotali sayo et puis nakotangi sayo makamunyo se batami na likolo. Alors tant bani ministère nangai nzamba bane kotali sanga selon particularité nanga sur domaine ya ba ange et puis fonctionnalité na bango et puis famille ya ba ange nyoso batrabakanza parce que lelo ndenge to lo ba Bible zoloba nous connaissons à partir ça veut dire mutu na mutu nzamba do benga c'est l'appel na ye c'est leur vision de Bamsou Baza pour la repentance, Bamsou Baza pour la délivrance, Bamsou Bazali pour la exhortation, Bamsou Bazali pour la unification, Bamsou Bazali pour la encadrer. Mais nga sukoyo ba pesinga mission wanate. Nga na pasteur ti, maître na lobango même dans l'église. Je ne suis pas pasteur. Nga na formateur sur les domaines spirituels yaba ange. Donc je suis prophète. Non, je suis prophète. Donc mes spécialités nanga ezali wana. Donc ngai nzamba benganga pona ministère wana pour enseigner batu makambo yo batu baye bakate. Donc c'est ça mon ministère. Nzameninga. Jésus-Christ de Nazareth. So biloni sozo sala kawana ya kobimisa ba moto ya kokaba mbongo na église eza ba spectacle pour ba biloko tokutika ko pa bedingwe komisa ba michopo komisa ba stoma donc yesu ko epa na yo donc edingwa tikela ngoyo po ye na lanja lobi asa bongwa na kozonga lisusu te so ba tikela ngoyo ya komisa ba michopo ya ba mbongo to sala no ka ba aventure pour no benda ka bato pour comment na lukambo buzz internet. Na kati ya Bible surtout tangi Bible d'abord Bible biso to tanga ils sont pauvres. Bible de Zotanga ils sont incomplets. So tangi na Jean chapitre 20 verset 30 Bible dit ils ont biloko yeso sala me ba komati. Cela veut dire eloko nyonso oyo ba exposer ba lakisi bitolo ko livre sacré il faut pas ba lobika que il y a des choses incomplètes là. Ça veut dire que ce livre est pauvre. Alors ngai ministère na ngai oyo nazo sala oyo ezali moko ya makomi oyo komamate na Bible mais exista oyo yeso sala mais komamate na Bible na kata ministère ndenzamba bengelinga la première des choses esengeli bato ba comprendre eloko moko tangu nzamba bengi mutu apesi mutu likabo apesi mutu don apesi ye destiné na ye donc eloko nzamba apesi musalo nzamba apesi ye mutu wana esengeli apesiste kana musala wana domaine ya kobimisa bambongo domaine ya kosala multiplication domaine ya kosala babiloko na sala parce qu'il y avait une vidéo etalami mingi na bande ko kabola mbongo na église na kabola mbongo na église bimisa aventurier bon wana ka batnenge balobeli alors ezalaki mukolo na bande lobela si le porte-monnaie angélique na lobela si le porte-monnaie angélique bato bayebi te ke ndenge tozalaka boyo mutu azali porte-monnaie. Même Jésus-Christ un jour a salaki spectacle abimisa mbongo na munoko ya mbisi mbongo wane utawa wapi mbisi wana zalaka porte-monnaie parce que mbisi a représentaka zodiaque parce que toi la vierge toi na mbisi oyo babengi poisson yango monaki nani le prophète Jonas avant ça la miracle et sengeli avant qu'il ne reçoive la mission et sengeli mbisa melaye avant de pendant 3 jours et ça que déjà une initiation oyo azalaki initié na mbisi vous comprenez. Alors nakata porte-monnaie de temps on a levé si le porte-monnaie angélique diable nenga zawana nyoso ya sala ka lelo amona ngona lola diable lelo akoma pesa batu ba porte-monnaie magique amona ngona lola parce que diable akoki ko inventer le côté il n'est pas créateur pour son diable ça le logo ça veut dire akominza nzambe donc il n'est pas créateur il a tout imité et puis amona nyoso na lola pour parmi ba ange nyoso ange liboso nzamba sala zaka Lucifer pendant benga ye Iblis auto bengi porteur de lumière yango benga Lucifer. Alors nyonso wana oya zwana lola akita na mona mokili
yango po masiko ko laksa na ba disciple na ye mais la vraie originalité eza o biso to salaka alors lelo tango ba chrétien biso ba chrétien to lobikte miracle o eza nzambe te comment passer ko multiplier mbongo eza nzambe te balobe même abosa que Yesu pa sala miracle ya bongo abibisa pe mbongo na mnoko mbisi asala pe multiplication mbisi o eza mibale ma pa misa to mais elesi 5000 personnes lelo so na sala ba benga nani mutakisi mais Yesu asala multiplication mais pourquoi et comment le doctrine Yesu asala encore une doctrine teblo Yesu asala kila msumba la moko mbele sili mais bino bo commission lokola ba bilo moko bo comme bo misano donc zo bimisa ka zo sala ka comme lokola lo mo bo répétition ndezo zo sous sens te. Bon, donc comme le roi numéro mo ba pesio sala donc ba que pendant une année au saka numéro au so sili aux ongeli biso to pese sur numéro mususu. Non maman Tiffany, doctrine ezali nini? Doctrine ezali eloko bato bazo que reposer kondima na bango. Miracle ezali à part au cas où on a ba difficulté. Yango bizo ba l'Éternel ayeba côté ma toujours na moment oyo mutaza na pas, il s'élèvera toujours au jour de la détresse. Donc ça veut dire que tant que nous a comme une difficulté, c'est par là que tu resenga miracle ça et salama. Donc Babylone le prophète Ézéchiel a salaka, il y a un moment où tu as un problème de vidéo ont circulé, il y a mbongo wana na zo kabola mbongo. Batu bazaki na ba demande belé, batu bazaki na ba problème belé puis na yamba qui plus ba veuve ba orphelin bato bazana ba problème penda ya ba finance et ndé na sala ki spectacle on avait bisimbo et na bandi ko kabola batu puis batu belé ba senge trouver ba maman belé bazonga ki ba zongi wenze ba ko teka ba mapa ba msusu ba matala ozomona donc et ça là parce que batu bazaki na besoin quand ça va nani ba kufi déjà mutu ta kufi ba mutu bazanga na église na batu ba kufa penda te depuis na banda ministère non na kufela mon limité mon cause a okufa mon limité ozo toi la bana batu non na kufela mon limité maman c'est neti ba kabamba département ba pasteur na pasteur on est ba bima yo po bima non mais ba opina ba kanga kin parce que nous vous a trop par internet au na département ya pasteur ni ndenge mona kene na travaillera nga vraiment faut batanga na département pasteur oyo biso to zala na ngambo kuna te. Bon, na ba pasteur baza vraiment baza plus suivi dans quatre réseaux sociaux surtout dans ba département bon au bazar koni na mboka na biso bon au travail na département neti na banane ndenge na oloba boye na domaine de spiritualité voilà bazate oui bazate parce que ba pasteur est belé ba perdre la spiritualité c'est ana na tout non là faut comprendre question te faut comme que ba te belé ba holando oui nazo so qui n'est pas le na façon yo travailler la ka hein na spiritualité nengo travailler la ka tout ça ko bimisa ba biloko hein so ba classer yo ba positionner yo ba classer bino na ba pasteur ba tchabino maboke yo na kati ya liboke na bozana na nengo au travail. Bon, on a travaillé d'abord, j'ai compris vraiment maintenant la question. On a posé d'abord le prophète Joël. Tatou. Oui, parce qu'il n'y a pas travaillé dans le domaine surnaturel. On a posé les sous pasteur Alpha Lukao, il n'y a pas dans le domaine de la spiritualité. Donc on a posé Bango, Baton, on a non, la spiritualité, et quand tu appelles Mankiona. Bon, Makio n'a pas noté, on a comme na Makio, mais Makio n'a déjà mabé. Mais bah vrai parce que Joël Francis Tatou, oh y a les lotés, mais oh y a Kala, on a yebi. Attends vraiment mouton ça m'a utilisé. Mais il peut pas comment le PK na titi kawa les lotés, oh Kala. Avec mouton nzamba ndako utiliser. Tu wana zaka bébé spirituel. Hein? Zaka bébé spirituel. So zaka bébé spirituel pourquoi bano ko ça te kinga za bébé spirituel. Na tango na peka wana ko mindima ki yonde grand, yonde boy, yonde angélique, yonde mkonja bange ko ba photo tout ça. Pourquoi ça te kinga za bébé spirituel? Bon, na tango wana d'abord na bane ko banga. Na bane ko lukana gagner confiance à bato. Ça veut dire que bato balinganga. Ozomona. Moni na bane ko luka se vie à vision nanga. Dans le monde il y a internet à l'époque na bande ko boya na la selon vision nga maintenant là parce qu'à l'époque ba bande ko dénoncer hein ba bande do so dénoncer de ba tout proche na yo et puis ba bande ko linga ba bande dénoncer donc yango mo na linga na tout près ya bato ba dénoncer mais c'était une grosse erreur si je savais na nga na bandaka ndé na lelo pour lelo na ba ma fou bishima mo pepera tarate donc ma fou to tchemu tout bakata.
Je parle ici de la spiritualité, je parle ici des gens dans Bangati. Même si vous avez un peu de m'en fout. Qui dit ben. D'abord, on a bien surtout le prophète Denis, il y a pétage, je m'en fous. Ah, mais oui, c'est ça. Mais non, c'est la spiritualité. Donc, pour le moment, nous avons une sonité. Nous avons une sonité pour l'évangile. Pour le moment, nous avons la spiritualité. Nous avons la magie divine. Nous avons le mystique de Jésus. Nous avons l'angelologie. Nous avons si on ne commence pas à non, spiritualité est différent de la religion. Okay. L'église est comme faible parce que tu es habitué dans la religion. Oh, Dieu n'est pas religieux. Nous n'avons jamais causé la religion. Nous avons musulman, christianisme. Dieu c'est un spiritisme pratiquant. Il y a un moment qui est un escroc terrible, mais il y a ce qu'il y a dans le mari, parfait, le plus cher, pour dire qu'il n'était pas religieux, il n'était pas chrétien. Il y a un spiritisme pratiquant. Alors, les religion de Moutoumou, ils ont ça qui est parce que religion est anime. Religion est une organisation à Batu Oyo, Basangani, Balubite, Biso, modèle na Biso à la bouille. Tu vas nous sembler la bouille, tu vas nous mettre Makambu bouille. Vis-à-vis de l'Ilouba dans Zambé, Boye, Ezakindoki, Boye, Ezaïbo Zambé. Aux hommes, au lieu de Zamba conduire Bango, mais Bango Moko va se conduire. C'est ça la religion. Il y a un moment où les lois, tout ça n'a pas de problème. Tous se confondent. Oh, il y a un Zambé, tout le monde a Yakindoki. Oh, Yakindoki. Oh, Yakindoki. Tout le monde a Zambé. C'est ça le grand problème. Donc, moi, je ne suis pas religieux. Merci beaucoup, prophète Torozong Elayo. Torozong a porté. Non, excusez. Torozong Elayo, porté ma solo. Pour la monopotangi kimbangiste, tout ça. Au quoi, il y a peine à Papa Simon. Oui, c'est un vrai prophète, un véritable prophète. Ouais, mais réveillon spirituel. Pour Nabiso Baïndo, je le crois. Et je l'ai déjà vu. La dimension spirituelle au monde indien. Papa Simon Kimbang, Nzamba Talisangaye. Azan Nzambe, toi Azan prophète. Non, Simon Kimbang, Azan Nzambe, Azan prophète, il a dit comme ma veille prophétique dans la dimension. Nzamba Talisangaye. Nzamba Talisangaye pour Simon Kimbang, a eu singa mboka na bino po ezala sauvé. Nzamba a eu singa mboka na bino po ezala sauvé. Batu, balongola ba culture ya mindele. Baye bako se familiariser dans la spiritualité au Kimbango à la Kisabango. Et puis drapeau oyo biso to salelaka eza drapeau ya bayindu te. Il faut baluka drapeau ya bayindu. Donc tant que tu reconnaître Papa Simon Kimbanga salate mboka na biso o changer te to changer ba présenter 1 million. Changement ya na mboka na biso te. Drapeau Congo bonga faut ka to reconnaître message ya Kimbango. Mboka est à la diriger na ba compatriotes non mindeli parce que Mboka est à diriger na mindeli Mbappé sera ordre na Mboka. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision.
là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Donc c'est ça. Si sur le plan prophétique, tu comme Natani, est-ce que Baïndo, Bakondi, Malé est-ce que déjà mon Simon Kimba? La spiritualité pour yo bio, il y a spiritualité trop. Namona Simon Kimba. Boy. Namona ito solo na ye. Bo solo la ni beta normal ke pour ba mikolo yo ba biso ki tata ke donc yeme beaucoup ten été moins été pour azo bima mikolo donc ba kasi batu nyonso pe ki mangiste ba bimi ba lo belaka si papa Simon Kimbangu loba na bobete masolo nga namona Simon Kimbangu par rapport à makambezo le kana mboka na biso, c'est-à-dire namona mboka na biso namoni bana mike bazolela namoni banda ko zokweya namoni même actuel ou aza chef de l'état ya mboka na biso azo se lamenter den na ko sala pona longo la situation chaotique dans mboka na biso. Alors pendant que azo ko luba namoni Simon Kimbangu apparaître, namoni drapeau mboka na biso ya apparaître, namoni atie musapi alobi sengi drapeau balongola ngabi o mais drapeau balongola ndina bani oroba na mutema nanga nde namoni ange abimi wana so namona so Simon Kimbangu te mais namoni ange abimi ayibisinga moni mboka na bino po ebunga bolanda makambo muto tanga la musapi na moni so Simon Kimbangu apparaître abi mboka na bino bokoyi ko changer ba président bo changer ba président mboka na bino ekolonga na situation obozo passer tant que mboka na bino eza dirigé na ba impérialiste représentatif il y a drapeau oyo abi esengeli mboka na bino eyoka makambo Simon Kimbangu aloba nde mboka na bino ekolunga na pasi yebisa mokonza mboka bongo eza message oui na pesa message wana mais na loba ngo na ba chaîne mususu na loba ngo na page Facebook na pesa message. Mais c'est pourquoi papa Simon Kimbangu abimela ba bino ba pasteur avec l'église de réveil tout ça mais bolinga ko loba teke papa Simon Kimbangu pe biso pe to mona kaye biso pe to ka message bozo bombango bozo comprendre que tant wa moto moyindo c'est commis mais bozo linga ka bosala ka netika na ka copto lia na biso. Bon problème est ça boy omoni servant de Dieu Simon Kimbangu ce qui lelo batu bakoboya Simon Kimbangu ou bien bakoyoka sonia ko loba sirier basa ba ingrat parce que Simon Kimbangu azali parmi ba entité o nzamba tia na kati ya Afrique oyo de poso moino o nzamba tinda parmi ba messager de nzamba no tinda ba Paul ba okende na Israël nzamba zo tinda ba Moïse kuna na Israël ndenge nzamba tinda ka Simon Kimbangu pona continent africain ngai na yokela ngo sonité pona olobake c'est le messager pour les noirs, le messager majeur pour les noirs c'est Simon Kimbangu parce que depuis lors notre un messager majeur dans mboka biso tout tozali ba prophète en miniature. Je vous dis la vérité. Tout le monde a mis le corps papa Simon. Aucun prophète ou un prophète majeur pour les Africains azati en dehors ya Kimbangu azati. Prophète. Mais à l'exception de biso tout toza ba prophète en miniature, ba prophète avec l'église locale. Dans zo ignorer ba prophète nous to tomba papa Simon Kimbangu. Aucun prophète oyo azala message primordial pour nous sauver à continent africain azate en dehors ya Simon Kimbangu parce que nyonso au prophète Simon Kimbangu aloba yango ezo kofisa mais na biso ki bolobi bongo c'est que l'église na biso to pe l'église na bino ekokangama na ndenge lobi ke soki tobi to landela message ya papa Simon Kimbangu yaki o ya poso moindo ya kopikisa africain makambo yaki nango c'est que l'église na bino fo bokanga yango direction bino ne son kamba problème eza wana eza nini l'église ekokangama te l'église normalement biso tozali ba prophète ya ministère tozali ba Ephésiens 4:11 Simon Kimbangu azali Ephésiens 4:11 te Simon Kimbangu azali ba grande promesse ya ba Malachi ba grand messager ye aye pour un message continent biso toza wana uniquement que
qu'on ça batu lumière et puis qu'on me batu ba reconnaître la voix prophétique. On met tant nous amba tali singa, n'a pas na prophète. Atali singa situation mboka na biso mboka zo lela, mboka zo souffrir. To kanisa ki avec actuel régime, biso ba congolais to c'est pela. Or que to s'enfoncer de plus en plus. To longola qui ancien régime, to continue un nouveau régime, to sepeli que to bongi. Mais to souffrir, dollar ezaki na 90, le komi combien? To lo ba déjà comme ba 22. Lobi lobi surtout ka dollar $10 et keiti ba 50 000 aux monde parce que ezali eloko oyo moi eloko moko boye biso ba noir tozo sanga kusala ko respecter messager o nzambati atindaki ye wana simokima alors biso ba prophète ya Ephésiens 4 tozaka wana ke pona ko talisa bana nzambe lumière mais eloko tali ba grand prophétie continentale to même ba tubolanda simokima Kimbang. Donc, biso to quand l'église pour toi, Ephésiens 4 toujours soutenir quand le même message. Soutenir un message à papa Simon Kimbang. Il y a Simon Kimbang. Ndenge to mona rappel na ba Chine, ba Chine ba tikana na ba na religion na bango moko, to ke na ba mboka msusu ne exemple ebange o mboko ezamboka mo islamique. Est-ce que biso pe na Congo soki to bito bimisa kaka nini religion moko o isingili ba nyonso ba to pe Afrique to bimisa religion ni. Bon, selon question de Botuni, surtout le sa religion moko, religion o bakoyo ko bimisa. Italie religion oyo papa Simon Kimbanga mema. OK. C'est ça. Parce que il y a un prophète messager. Un prophète messager pour les Africains. Majeur. Je vous dis, à part Kimbang, est-ce que papa Simon Kimbang a une spiritualité yo posam ta spiritualité. Maman. Est-ce qu'il y a un conseil secret net pour oh betcha na bomona na modèle omi comme ça na spiritualité na moni net mona bien te pour na est-ce qu'il y a un conseil secret ya spiritualité au côté rapé? Papa Simon Kimbang azali déjà ngunza. Ngunza ezali mutu oyo atteindre statut parfait élevé dans la spiritualité. Ok, batupe ba komi ko convoquer corps astral naie pour na solution. Oui, il y a des gens qui ont invoqué Simon Kimbang peut abimaka. Yo pourquoi invoquer? Tu peux invoquer ça problème invocation à mort c'est ça la spiritualité. Tant on a dit que Bishimaza la spiritualité, c'est ça la spiritualité. Quand on a mutaku faut que ça bien. Yo obenga mutu aza vraiment la spiritualité bonzambe solo obenga ya abima batuka l'esprit le quoi papa Simon Kimbang. Akoyi kobima une fois qu'on a yebi bisika oyo miku wana ezali à partir miku wana na ko invoquer facile. Te ya zana miku te faut ekola lisolo na ye. Te na yebi ke batumbai. Te batumbai te azali na nkamba. Nzoto ne vanda na nkamba kuna so kiyo mone mobimba lisu moko monaka lisu moko ekangama so ke kuna okoti na kilo donc azan vivant azali bon ngai na okota trop anate wana ka solution problème mes amis chaque messager soka kei bato batika laka baye bako bebisa message na ye yango moni lelo oyo bato kinto adi babimi bato kingandi babimi banandi babimi bana religion donc message Kimbang ba commission religion c'est ça le problème donc oh bango bazon di mawana nga na yebite nga nga na yebi il a fait son travail il est parti parce que ça mortel quelle que soit sa dimension spirituelle mutu nyoso akokufa le seul mutu akokufa te c'est Yesu ici nga na yebite assis sa mission na ye ake pour ce qui est akete bongo biso ce que tu travailles neni. Il faut y a des bisous peut travailler tout soutenir message na yi on se tikali wana on les a dit ba formalité ils allaient ba baby ça déjà message nga na zolo la Kimbangu oyo atambola likola fleuve Kimbangu azwa message on nga na mona na vision balobi bondi maye boyoka oyo ya lobi ndemboka na bineko ekobonga donc c'est un peu ça. Merci beaucoup tozongela ngo na mikolo misusu tope mikolo oyo ezako ko ya toujours. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale
qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo. Baka soito komi pembeni to bandu mona makambo eza clair. Est-ce que kotala penda ndenge situation mboka eko kende 2023 élection ekozala? Maman tu vas dire c'est na makambo yo. C'est na makambo. Attends 2020 2023 bon nga ponanga o ngai na monaki par rapport ya ba élection na monaki boycott ya ba élection. Cela veut dire que ba reporter qui ba élection mais élection au salama et puis président ka o mtazai pa obimanayi Félix ka mtabimanayi élection au salama Félix Peka mtabima parce que na voix nini il y a tricherie na voix nini ba oponaye na voix ni ba ko imposer kaka to na voix ni Félix aobima penza na voix moko o ezali volonté ya Nzambe aobima parce que au moni président Félix aza président moko oyo aza très combattu kaka na ba compatriotes ka bande connaît ba congolais aza vraiment très combattu alors selon ma voix prophétique au biso to monaki aromema pena moko na voie ya développement et puis autika pouvoir le taoumela aoumela penza président Félix. OK to betango obi ke to funga to kanga so tango vraiment to kutano bien dit to vandisa vraiment makamne surtout normal. OK prophète na bi ke tango nous zaki no prophète te uzaino ka mundimi to pe mwana tanto bongwana na pété uzaino ka mutu tango kokola to kola pe to zako mona pe église de réveil tango bandaka réveil ba papa na biso idina bala réveil ba papa na biso ba mama tumba shaomba réveil ya ba papa nkela ni pata réveil wana to yesu to pusani mukie ya ba Kutino Fernando ya ba papa na biso Léopold Mutombo réveil au batiaka Bible na se ya lipeka pour na kokende ko évangéliser ko luka banani ba âme réveil wana est-ce que zali lelo pour batwa baka réveil église de réveil na église de réveil est-ce que réveil wana ezali mutuna na ngana libuso wana yambo na peso mwa de biloko o etokisaka bon réveil wana ezate réveil biso to yeba ezate mais bato abesi réveil za ba papa bazali boso ba papa o bazali boso basangisi réveil na magie papa nani mais ba papa biso to yebi na tangeli wa papa ti o ba bana tondisa ba stade wana na lobi boizia to ki malembe ba papa banani nga na lobi réveil ya nkela ni pata réveil ya papa idina bala
réveil ya ba mama Tumba Shaumba, ya ba réveil ya ba mama Ulangi, réveil oyo ya ba apôtre Léopold Mutombo, réveil oyo ya ba papa Coutinho Fernando, réveil oyo ya ba tokita ba papa nani Tambulukoki ndenga na tuniyo to zongi so to kiti so mukie réveil ya ba prophète Denilis, réveil ya ba pasteur évangéliste Kiziamina Kibila, réveil ya ba rockman. Ça la clarté. Kasinde na bisoti. Ba baby ça réveil ba moko. Banani. Papa otangi. Ah non. Mais la papa oyo mais la main. Ba baby ça réveil. Église comme dans mon royaume. Hein? Église comme un royaume. Ah bon, c'est église comme un royaume, il bandé par la bonté, banda la Bible baby ça m'a quitté. Non. Moi ce que bango elo ezani. Problème na bango ezani. Au Monica une fois muta comme na mbongo. A combien déjà pour changer dollar, pour simba dollar pamba. Azuna nous moisi na ye parce que muta simba réveil za moisi. Azu moisi na ye a chasser. Abali moisi mususu. Moisi wa nyokoma oyo wa kemba na ya tiki. A combien na moisi mususu. Ba fille nyonso église ba komi bilanga na ye. C'est ça, bisika réveil beba. Ba to wana zo mona wana. Ba tambola mabe. Tu ko réveil za sauté. Tes réveils za sauté. Tu es ani. Tes réveils ce que y est pas na biso nouvelle génération. Nouvelle génération ni pour bandi banda kale. Oh. Yo kola. Likamba génération aux autres là partout. Na musique pe na ki pastoral. Ngongane koki bima kende. So ngongane misusu ezake azalaki oyo biso ke ana génération à papa Kiziamina. Tout le monde a sauté oh dans la génération en fait yo za la génération. Pour génération oh za génération ba petit poussin. Bon génération venait dans génération ba Moïse Mbiye baza ba père nanga Moïse Mbiye tant oté ya biso to lande na ndako. Moïse Mbiye ba Joël Francis tatuna assistant na ba campagne nemi changu pour Christ ou ba nobeta ba changu pour Christ biso ra kutu bana bato bata munene ote waka munene na rapuku ozomona donc to akabana toza wana alors ce que réveil oyo bango ba bebisa ezomata kala mingi te ba mona ba sortir de Jésus banda to bando tondisa ba imika wana to tondisa ba mati wana kala mingi te ba réserve de l'Éternel. Pardon. Kala mingi te pardon prophète. Mais na zo biso mambaso. C'est là que singa pena biso mambaso. Stade des martyrs au Izalaki le stade à pasteur stade au yozoka au le 29 eko toka au le 29 oyo eko yinda ezaka le stade à pasteur bisika wapi si ton Dieu est mort et c'est le mien bakoka ba otambo bakufi miso ba omona stade oyo Denilis le prophète Njondo Mbio akoisa et comme stade ya banane stade wana babungsa déjà onction wana babungsa déjà par exemple tout le monde a cotonné sa stade azali susté aucun pasteur a roté sa stade pour le moment pardon azali susté alors eloko wana nzambe sko azui ba génération ya mike abandiso ko travailler biso kala mingi te ba omona ka ba génération na biso to bima oyo ba mona biso ba pasteur ba internet ba omona ndenge nini to retourner ba stade wana to ozong ça réveil déjà bandi déjà et pas ba musicien ndebo au moins que génération ezobima to faut pas faire le quoi ba pasteur ba ko ton c'est sous stade ba comme tu ko appuyer ba mission profane au ba ko ton sa stade le 29 octobre tika to betanan po yong to pousser yango le 29 octobre qui ne ba jeune nion surtout awawa tout le monde en parle. Ils appellent comme profanité, ils appellent comme état là chrétien. Parce que milimo oyo ko kende ko kota stade wana za milimo oyo nzambe muntu akila yango. Papa li sunini oyo yo za spirituel nengo ba spiritualité otaleli concert ya le 29 octobre to na des concerts au mokile salisi au Congo eza et bambi ba fiche 2 le 29 na imika le 29 na stade milimo bana na nzambe otalela ngona lisuni. La liste prophétique, na mona qui dessine. Ok. Na mona makila, na mona qui l'école yindi. Le 29, il y a soit échec grave, humiliation, et puis soit réussite. Il y a deux choses au salam le 29. Parce que dans le baboué, et prophétique, il y a des pentacles où ils ont travaillé au salam.
boye to mona drapeau zo tambola likolo te lelo to moni banderole ya musicien moko azotambusa ngo likolo na avion wana eza pentacle munene eza initiation o bato ebele bayebi te pentacle nani pentacle babenga nani kombe oyebi kombe na français te ozomona pentacle siko na tuni omwana nzambe obango tanga kombo ya te toza na pays de loi kombe aigle ngana osamba na kombe aigle siko pentacle zela na aigle ouais pentacle wana ozotamba wana eza pentacle munene na air spirituel bazo utiliser molimo ya baoyi milimo ya bato bakufa cela veut dire quoi donc là bato bamoni avion les avions te wana les avions mais les avions bien travaillés ils a pentacle munene ozotambola likolo ezoko sala ni ezoko conquérir ko envoûter bato tout au bazana babiye na maboko alors bazoko utiliser force ya 3 bato ya bato bakufa cela veut dire mutu akufa na succès makasi ceux qui nganga moko a initié mutu azo succès bato bakufa ezana musicien moto akoka naye parce que ezana eloko moto le kala succès loko le bembe na mokili ezate et le bembe qui même na fête et bembe so eza awa partout même ozalaki ozolia ozalaki na loyenge il faut monika bato bazolela ozongi bamo giga okomi concerné okomi attiré okomi na compassion à muto akufi c'est ça la force du succès ba utiliser les même mutazaki na kati avion ezaki éteint ezaki combien affaire les a combien mais ndenge nini drapeau ezopepa combien azaki na kati combien azaki combien azaki te mais eza initiation zo salama eza pentacle ya ko za raté objectif na oza net nini combien est-ce que bino makamuzo ka ko diaboliser combien na kati avion azati eza envoûtement ezali domination ezali attirance c'est-à-dire bazo ko attirer pentacle ko mona ngone pentacle na babenga ngo pentacle de Salomon magie rouge. Ils ont pentacle de Salomon, ils ont pentacle où est tiré à Kabatou. Parce que mon père n'a qu'une pas banno, ça n'a qu'à prophète mon a dénoncé. Donc il est on est en boula. Comment on est banani? Et bandina S I lettre Agesomba ba cacao Sika. Ah. Na dénoncé, dans la dénoncé et puis le passé là. Sur gaz, je pense que vous avez bien dit. Donc, il y a qui initiation. Mais ils ont niveau l'écolo, il y a évangélisation à concerne. Non, ils ont niveau l'écolo, la publicité. Ils ont niveau l'écolo, ils ont initiation. Mais est-ce que mon topo a ça la bongo na retour à Zoluka gagné mine? Parce que. Voilà. Au moins, dans le banal, tout ça dans le monde. PC loko je loko pesa makambo za makambo c'est-à-dire tout ça dans le monde il y a un terrain il y a on a pesa makambo za makambo tant au monde déjà mutu al solder billet na ye et loko que non on meli bouteille moko aux des billets yo meli ndeti biso ba tomela kate toujours te le le komina ba coca donc biso ba pasteur au meli coca aux des billets et ça déjà mutu na zo sala bon pas gagner ni intérêt dans la cadre et loko déjà comme gratuit. Est-ce que au niveau de Sabato, écouter millions à la fin de la recette et c'est parce qu'il y a quelque chose où il faut ça dans le monde c'est là 2 jours est-ce que lié na makambu ya événement où il y a la semaine où il y a le 29 octobre est-ce que na spirituel yo a mosela nzambe au monde là qui ont pe bongo ezali DS le grand DS oyo a travaillé ka mingi na mabele azana mabele grand DS wana azana mabele yenda clé akaba banani ba engloutissement ba catastrophe naturelle azala mingi na fleuve Congo DS wana ba benga kaye mengu donc azala DS oyo azala mengu pe na ba Congo donc azala DS wana nda travailler na mabele azala DS pe ya comment nani ba benga kaye mengu azala musicien moko bo abenga ayemba mengu oui azala DS sankai baza ba DS mengu baza ba DS a travailler na fonction ya le 29 to na neka sacrifice yende muto afungula sombo les obeta afungula mabele bato bazozinda yo anande muto eza sacrifice ya combien oui sacrifice ya ndeke c'est combien
Il faut biloko wana epé sama pour ba retomber ça nini ekota. Mais mbula ndenge betio skobi ke comment on appelle ça ba tol nyoso ba tchana stade wana. Et quoi déjà porte il y a stade déjà il a déjà refondé déjà mystiquement déjà porte fongwami. Donc l'esprit wana déjà efongoli parce que ce qui est autant la Bible moi même ikolo yesu rideau du temple et katane s'est déchiré. Victoire. Batu basani baya bakota na bango. Moutazoko pour s'assurer, il est sûr de lui. Mouta termine à stade que je suis sûr de moi. Je vais faire ça moi-même. Stade 80 000 personnes. Bisika oza yo mon côté. Oza na anniversaire plus de 10. Yamakasi na mboka moko. Tu es sûr de toi. Ça me dit Moutouana azan et l'eau manqué quelque part. Où il y a d'autres travail na mo. Mais Nzamba au contredire. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement le 29? Et à l'échec total. Nanga mona. Échec total le 29. Na muto yo aosala ba marambo wana. Échec pour nani yo telemeli yo to. Et ba tout maman échec wana ba mona ba vidéo. Prof, est-ce que vous dites que vidéo est tikala? Oui. Pour na yo eloko nyoso benga échec et ko 80 000 te to stade ko sanza te to bana na nzambe nzamba batela bana na ye. Na moni place wana ila ba vide. Nini? Ba tebele ba la na internet. Eza ba vide. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle. Venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision, là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku, c'est déjà un endroit habitable et les quartiers comme vous allez voir de l'autre côté c'est déjà habitable, il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bon, moi, on va publier Simba vidéo. Il y en a eu dans ma casse na archive. Na dit qu'on a balancé on va Simba profession et ils allaient vide. Ba vide pour ça. En fait, tango wanga, obi ko wanga na kana plateau. Mais na yo son. Te wanga na kana plateau na. Te na wanga na te et ils allaient vide. Ba au monde sin moko salama. Likole oyinda mbula. Nani wabeta? Signe wana au salama. Eza signe mabe tanda nzambe. Ozomona. Ah, par rapport à sacrifice nenga sengi. Sacrifice nenga ça. Il y a nzambe pas continuer. Ils ont continué. Moi tant mission au kota. Après yango mbula mususu ko beta sur ya makasi. Avant concert ebeta mbula ko beta susu ba ko fa lisusu. So eza otozomona ya bitumba molimo to po ocho lobaki asa na ba adversaire 10 parce que ba adversaire pe ba tika ete ba okende contre pe concert na pour que bato ba yate est-ce que eza bitumba ya molimo ezo salema to beza bitumba na bino ba pasteur bozo telemela molimo wana bato ba kufate. Oui, eza bitumba na biso to telemela po bato ba kufate surtout aussi asa pe na ba adversaire pe belé o ba lingi pe échec na ye.
Donc parce que problème na ye pour alunga place wana nde na monaki esengaki akendo kutana na ba vie na ye ba solo la unification message de paix. Ako lokola sali yango te ndesko ba biloko wana ba guerre wana ezola moka. Et puis nzamba za contre si DS wana zo ko sacrifier ba. Mais prof yo lobi bongo na dengo zo benga kombe to kende kana ninga kombe aluka ki moko ba sena nzambe sur qu'il est na ba réseaux sociaux mo sena nzamba zali kolo ya batone so bo tinda ki lokana prophète de la nation akenda ba kutani ba mbale masolo ba solo litisiko e banate stratégiquement pe selon ba rumeur prophète Arosala aromata podium yemta osala ouverture na ye comment vous allez comment on a spirituel dans à 5 côté bon nzambe pe a ozolo ba susu à 5 côté à ba pentacle et ko pesa ni mais prophète wana ada prophète penza nzamba boka est déjà kala. Mais je vous dis la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nzamba boka si obi ke makamolo bara ozo yo kanisa lo bara simandako ozolo ba batu ba Holanda ti nzamba boka aza ne logo te ana maite ana 11 ici les so zena 11 te bange ba kiluketa yo ba lukio problème eza yo ba lukio omoni mutu wana ba bengisi aza comédien mutu ba ya osala comédie c'est un musicien ako musicien tu ola nete bola mina Tezel kamute ba pasteur bi baza musicien pasteur Moïse Mbia za musicien pasteur Louvois na pena za musicien ba pasteur bi ba kuma na ba musicien. Bon, qui musicien il y a de la nation et puis ça nous sommes au point. Ouane ezali mascara. Ko sangana ba mi balé et tondi se pekate. Et loko ezati. Je vous dis la vérité. L'homme du moment, l'homme du pétage. Oh, beaucoup moins dans spectacle cassette, beaucoup moins les 30 vidéos le bagarre les 30 vidéos beaucoup moins na biloko ndenge ko tambola likolo. On a zo biso ma sœur Tiffany, je vous dis vrai. Je vous dis vrai et loko ndenge za boye nzamba za contre biloko fait salama. Ah, contre combien Aza contre, non, pas yé, mais aza contre l'organisation, ma camouflage au salama, dans le monde à esprit. Parce que ça m'a bizarre risque pour battre belé. Donc c'est un peu ça. Batamolimo oyo, baotalanga, ba accompagner le gouvernement loba. Plus pas ba pasteur ou baotalanga, ou badala misumisa to bayebi, mambona loba. Merci, papa. To Dieu est numérique, Dieu est chiffré. To beta c'est comme un mois chiffré. Le 29, 10e mois. 2022. Pourquoi seulement le 29? Parce que lorsque tu étudies le 29, parfois pas, tout le monde a le 29, chiffre 2, na chiffre 9. Ensuite, tu as le chiffre 9, tu as le 6. Alors, pendant que 666, c'est un abisso D6. Alors, D, mon sous, donc D, il y a 29, surtout que D, et puis ça bombi on dirait des wane bombi ba 6 mi balete et puis parce que pour na le 29 pas mbaté et puis 666 est-ce que ça bon pe mosako oui ça bon numérologie pour dire ces chiffres il y a commandement dans un commandé binono surtout pour lata 666 oui au commis penza il y a numérologie et ça pentacle de la mort bon il le bac 40 points non yoza oza journaliste et puis oza pe mutamolimo yoza mutanzoto oza mutamolimo oyebi yoza mutamolimo donc omoni déjà yango lobi yango sona yambaki ngane na poser question wana alors eza pentacle de la mort 666 yango ce que loko oyo nzamba telemeli de yango wana donc c'est ça ah siko pourquoi batu nyonso ba jeune ba komi agité et nous connaissons ça que Batunios Awanakin Bakomi agité. C'est dû à quoi? Balobi que concert et bandana ernini 18h. Et ça concert ya butu. Nzo kande prophète katobeta masolo bango mo pe ba yemba babi butu tonda makambu. Et belé pourquoi concert ebeta mala mo ikate? Butu bango ba yebse tonda makambu et belé aponi kaka na butu. Pe lisusu to bango les question na to no ha mosakolo. Lisusu balobi ke bato bandokota déjà partir il y a 10 heures ba fongoli stade stade on peut déjà derrière fongama ba manchana déjà emi kwela kina on onction ya kombe on les amants qui on a été bon eloko wana siko ya on ngina tu na yo ba manzanzo bakanga na stade et quoi qui déjà na onction ya kombe na lingina tu na bato bakokota déjà partir à 10 heures on a l'église na bino en tout cas place on obi qui réveille ici les alliés hein.
place réveil ça bato ko kovanda na église 3h 4h30 bazo bima mais bato wana oboba ko kovanda na église na minote pendant temps molai ba yo kanzambe ba demeurer na présence de Nzambe ba koza na stade de 10h ti bazela kombe akota sur 19h sur 20h ti lobi na tongo payer ba yango lisusu likolo na ngo to bakisake conseil les samedi so que ça butu c'est que ya dimanche c'est que bato dimanche oyo na église na mino bo beta mpiaka po bato baza fatigué moi ko yesa te na mira moi mai. Ah mais c'est ça ezali œuvre ya budiabulu yango moni lo na bike nzamba za contre yango parce que ça œuvre mo mabe ça œuvre ko telemela plan ya nzambe ngola dimanche ozo moni ko telemela plan nzambe parce que ezabitumba entre nzambe na satan mais nzamba olonga ngo tozana binoa nzamba kolonga bitumba wana to protéger ba ama nzambe. Pourquoi butu na tuni ba question belé mozo? Oui, butu parce que d'abord na plan spirituel parce que ba initiation nyonso et bandande na butu parce que ça na ange de la nuit wa travailler moko ba benga kaye Ibrise ange de la nuit yemo wa travailler na era butu puis na era butu ba communication nyonso ya monde invisible il la moka surtout na era ya 20h juste donc ce qui sorti na ye et à cause ça la sortie na 20h bon on a ba image ils en a 20h ils en a 20h so ça la sortie à ça on avait na 20h pour 20h dali et moko oyo ba espinyo sur la mokaka et qui ne réunion na 5e dimension alors ce que ba moment wana yango fo makambo c'est ça ni et ça là donc c'est ça l'exemple. Est-ce que l'église ezo zwango ezo likambo ya la légère ba benga etali bisoté ba zonga la légère mais c'est likambo etali l'église parce que milimo oyo parce que lobby ekokoma ba délivrance bino nde bomo na passe pasteur enga ya wa pasteur enga bino nde bolekisa ba nzambe na délivrance mais bana ngwana bozo tika bango ba kende to mona ta pasteur moko te o aleki a défendre milimo ya bana na nzambe pour na koloba ki azwa courage ba ki bokende to bokende te à part kaka prophète na biso de la nation ye penza lobi ka ozala donc sengeli bato bakende to utako mona dernièrement awa équipe ya 4x4 bazaki na stade mais to mona ki mtasala ki ouverture ya prière zaki pasteur oh c'est qui hein église ya kolala ya kosakana te église esi li pouvoir eza na pouvoir te pour bato baza na pouvoir bazwi pouvoir bakitisi yango donc c'est un peu ça mais tosambela toujours toyebi ke nzambe avec Dieu nous vaincrons. Tokolonga bango. Avec Dieu, nouvelle génération au Golonga. Est-ce que vous avez une intercession sur base de Makambo? Oui, tous bon de la ponango, tous bon de la ponango. Tous bon Nzambe neti. Nzambe a protégé bananaï, a protégé bananaï. Na ba sacrifice ni sur ça ma Nikolo yo, puis ba sacrifice sur ça ma Mukolongo wana, Nzamba protégé bananaï. Prophète Ézéchiel, tozana mutamsomoro, moyembi na biso papa na biso excusez frère Patrice Ngoyi Musoko, oyazana qui n'est prophète mais alobaka boy. J'ai cherché les mondes, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans les mondes. Confusion, oh, 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 confusion. J'ai cherché les pasteurs, je l'ai trouvé dans le concert à l'Evenef par Rosala. Et les musiciens, je les trouvais à l'église. Donc, coalition wana, oh ya chrétien, disons, bonzambe et qui est dans stade, donc tout qui est dans stade comme il y a profane et si quoi yo biso moto qui ne ko assister pour tout ba pasteur ba ko kasi ko tondi sa stade ba comme ko diembe na sima mission profane pour ba ba ka lenga stade wa tondi sa kala akoka so tondi sa te na midiembi kila kaka awa na ba penenge stade to kaka so ba tondi belé papa. Est-ce que pasteur, disons, Ngoyi Musoko azaka na vision ya moni seli ya makambo ya lekale? Oui, azaki vraiment na vision. Azaki na vision, moni papa na yemba makambo eza prophétique, azaki na vision. Donc tant tout le monde a déjà eloko wana, ils ont se répéter les lots vraiment c'est pitoyable et je le remonte pendant ya makasi. Donc ça ya makasi. Donc pour vous dire que réveil eza li sous réveil ici li. Alors diable soit va dire qu'on récupérer bananae. O bazala na ye abandi ko récupérer mwana nanga yo kimainga mwatangu mulai ya uzonga diable azo récupérer mais casquette na ye musala nzambe ekozala kaka mais diable ça nini a récupérer to comment kita na suka émission na biso avant pendant et après concert au le 29 nini koleka avant d'abord déconcentration aux amakasi perturbation pe aux amakasi après yango
ils ont toujours déception. Et puis, bah, rumeur, ils ont la peine trop. Na ba image sur les cartons dans les réseaux sociaux. Pendant wana ba te belé ba bungu sa ba leven na bango et puis ba itola ba ils allaient aura ya mutu ba itola ba te belé pe ils allaient utiliser. Non zong. Makambo esala makuna initiation esala makuna. Omoni Michael Jackson dans concert nyonso abanda ko yiba ba itola ba. Et puis concert nyonso Michael Jackson mutu abanda okende. Sacrifice bando ça. Na biso to ba image. Ba mutu ko fina concert à Michael. Mutako ya kanga. Dababilo kwa ni belé pe bando salama. Kuna pesa mabo. Bon, pas le faire mutu reso tal ka. Non, na moni yango te, mais ba ko yiba na cadre spirituel et okende. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Prophète, message nayo, s'adresser liboso ya Batuba Kolandayo, message nayo d'abord clone non message ya le 29 oyo. Pour nanga mo mususu pe to moni pe ndeko mususu pe pa le 29. Yendo PC comboté. Est-ce que vous avez pe grâce qui y a retourné ça to y a bien tourné. Comment vous parlez pour bolo belaka encore? Bon, message ya le 29 pour na clore na bateau ba Olanda biso pour na ndeko o pe a pe libaya. Ndeko wana na comment na c'est Léo je pense azana esprit ya Nzambe o Nzambe azo utiliser pour na côté na message. Oui. Azana esprit ya Nzambe c'est Léo scrama comme esprit ya Nzambe. Oui. Nzambe a utilisé pour être ma misala ya butu. Mais misala butu fait ça la mat. Il faut contrecarrer yango alors il est dans les bons. Bon moi na ngo rabino na ba image ni ma misala ma. Il est dans les bons. Donc il est dans les bons. Donc c'est ça. Il est dans les bons, il va réussir. Encore réussir. Ah réussir na. David va passer beaucoup même no batmo ya lobela na bamba mission pour faire. Te tozo lobela bango te mais il va réussir. Il va réussir parce que un pasteur, plutôt un visionnaire d'abord, un visionnaire a mon talent. Babenga ango ba esprit planète Terre. Ba esprit planète Terre ba talaka ni chrétien ni païen. Ba talaka talent parce que la Bible dit les dons et les appels sont sans repentir. Ça appelle ça donne moyembi ya mokili na moyembi ya nzambe. So ba esprit planète Terre yango taka pona succès. Oh, succès moko ça la une génération. Une génération ça la 40 ans. Parce que l'esprit wana ndem te travaille ka ba élémentaux bango bazaka na mokili bazana mai mu pepepe mabele na moto 4 éléments. Vous comprenez? Alors sikoyo soki ba poni talent oyo ba poni ye. Alors so ba bi ba tika on mona so talent moment bien on mona ba musicien so mona matia akoyi mususo abimi ba matia baso akaza kisi mususo pe za kisi te. Besu planète et tombola kabango. Pasteur wa mati les moko koyi. Prophète wa mati, est-ce que prophète a sali sacrifice? Non. Assemble la nzambe mais succès mati après succès na eseni. Et ko mususu abimi ezaba besu planète ba pona ka ba donionso. Ya nzambe na ya mokili. Merci prophète Rozongelayo pour tout ma solo même sur le plan parce que ces derniers temps on a Kinshasa vent il y a musique vraiment ils ont mingi que vent il y a bonzambe comme penza na to ils ont lancé ma casse parce qu'après ça décembre le 25 de comment sous émission profane toujours dans le stade mais jusque là tout le monde est pasteur mon côté où est organisé par biki ngapé dans le stade pour toujours évangélisation tout le monde a babilo cause ça événement où ils a déjà yebani ils a toujours événement profane. Prophète, message na Yasuka, message pour le ministère et puis pour la makamunyo. Oui, message na Yasuka qui n'a invité Batunyoso le 5 novembre et puis le 6 novembre à partir de 15h. Nous avons 2 jours de formation, nous avons formé Batou, nous avons aussi l'art de commander les anges et les djinns. Nous avons la spiritualité au Batou Bélé Bayébité, au Batou Bélé Bonganga. Alors, le 5 novembre et puis le 6 novembre, le numéro d'Angezali pour s'enregistrer pour payant, droit d'adresse à $50. Oui, droit d'adresse à $50. Le royaume des cieux est gratuit, mais la connaissance spirituelle n'est pas gratuite, c'est payant. Combien 2500. Numéro de plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Boya pour la spiritualité. Osée 4:6 c'est lobby. Mon peuple périt faute de connaissance. Bible le dit non faute de miracles, non faute de Shinda Baba, mais faute de connaissance. Droit d'entrée à $50. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin.
tokokobeta makambo karaté parce qu'il s'agit bel et bien il y a milimo il y a bateau milimo wana bayaka bien église bateau ba okende ko tondisa stade au stade c'est quoi une onction ya combien ba manzanzo ba tala stade je vous dis et puis yango moko na onction ya combien où sont les élus où sont les hommes de Dieu où sont ba Gédéon ba Zawapi ba prophète Eli o ba on peut ba robater le quoi kuna moto ekiti biso pe awa to obele la moto mutu oyo akokitsa moto mtaliboso peuple landais peuple na minute oyo bazolanda na bango o bal peuple na minute oyo bazala ba ngambu ya rive gauche mais où sont les évangélistes où sont bateaux non surtout yesu azwaka bango na bamboka na se na ba village atombola bakombola bango apesa bino bambongo bwana makoki ko sala ba campagne wana ba misusu pose ezali mais makoki ndezate mais où sont les élus bokoloba ke donc ça la ponzamba lobelanga est-ce que bambongo senga en église dimanche no surtout nzamba lobela ko senga wana ndengo sengelaka David itanga zoki mabanga 5 nzambe pe kam taibisa ki azo mabanga 5 ngonga ya évangélisation ezali parce que lorsque je regarde déjà ce qui s'est en train de passer ici à Kinshasa c'est déjà moyen on nzamba zo lobela biso que lèvons-nous le combat est grave lèvons-nous le combat est grave mais silence de mort nangambu ya ba pasteur bazolo ba voina bango zo kana makasité où sont tous ces hommes de Dieu on nzamba la tsa ba cravate pour intercaler concerté mais pour oyebisa bana na nzambe bo meka ko bungisa milimo na binote bo zala mayele bisika boke bato ba banda ko tambola na ba sapato te nzamba pesa bino ba sapato bo zala ko tambola ba mabiata ba mapapa nzamba pesa bino mbongo boza wapi après concert on a peine ko récupérer milimo bana na nzambe to kokutana toujours na stade boza wapi merci so nkolo swazongite to kutana mikolo zoya Yves Bolofa Gédéon Alpha bye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete
regrette.